Maïzo de Bodé, tina niveau ma pang. Donc, ah, kabassé na kabassé. Donc, ah, kabassé na kabassé. Donc, on a quoi l'action exemple, moko. Mon idée tout ça, boy, ah. Voilà. Maïzo sous tina niveau ou. Ah, papa tika boy. Maï tina niveau ou. Donc, au coco supporté, au coco capé colécaté. Ça proprement, beaucoup mais ça boum bouti si côté ébiété. Donc, tu as comme moi beaucoup mais ça ébi papa. Si on a période d'amboula milelo na milelo. Milelo na milelo maman bana. Ah donc coller la banda du 1er au 30. Balé la kaka. Mboula bango sambe la mboule betati. C'est mboula so ka betika ka ba. Même ce que ba maman ba coller là. Taper courage. C'était papa. Bisous ma jeune Lucas solution biso moto pesa biso kaba ba biloko to sa salon mo salon na maloba ya bien bourgmestre bumbu to ebiete venio aya ko tala venio to ebiete titi kolaka na ebi atakombo na yete wala pele za vérité vraiment kombo na yete bourgmestre na binote atakombo mo na ebiete atamukolo beka salité boy non c'est pas possible ya bombo ezali bourgmestre si Bourgmestre tout le monde a été. Oh, mais on a communal. Banda tozo kufa awa. T'as la salité. Moi été, y a pas moi. Ata kutu mukolo moko, ezali ka tia le kolo tirana ngo tala peuple na ngai ezate. Biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre MB servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, qui est belé autrement dit. La plus courte de la presse, mais ça, comme bien la Maradona, on a fait toujours dans le milieu. Donc, j'aimerais que mon émission, on va remercier ma boss, Nabisso Biska Bozali, boss Rolu Maluna, ma boss Yannick, sans oublier, boss Checking dans Londres. Pourquoi pas remercier Baïba Sabona, la chaîne Yabisso Podcast, la chaîne des actions pour le soutien du peuple. Dans la chaîne, on a fait un orphelinat comme d'habitude. Ne pas soutenir moi la fin de l'année on a hésité bon contacter son numéro et ça la bande de cash pour Manzambe à Kopambola bino. Voilà, très chers amis internautes, abonnez vous sur Abisso Podcast, vous avez toujours recevé au message comme d'habitude les thèmes sur la télévision, le téléphone, on a vraiment pour nous ça va découvrir ça qui tourne au de côté ça va balader peut-être si j'ai bien pour se faire ça bino kaka elle m'a de la presse à Zabongo na Katia commune ya Bumbu précisément la direction de Birmanie on va développer Birmanie Zarabo était à l'époque mais Birmanie échangeait batia beto batonga ba presse mais koka mona kati elle va venir musupe na moto kota raté mutre kota raté mbula sur beti bandeko bazindaka voire même à venir oyo surtout continue romona yo te osa découverte ya ba venir oyo etondaka ba mai na commune na buba venir oyo et ça là ba inondation na commune na buba venir oyo ba bima ba kima ba tika banda kupo mbula sur beti a o tia lokolote donc toi même morana réalisateur na ngato koto to sa musala car ndenge ezala to lobisa bandeko ba fa na venir nous allons faire na quartier miko balade rotambola par rapport ya ba vie moi par rapport ya venir ndenge et comme ça moi inondation bino mo na venir to côté oyo la venir petit donc sur le comité na kati kuna il y a pas moyen et c'est bon toujours branché pour connecter la chaîne Yabisso Podcast. Nous allons nous calamiter. Merci beaucoup.
Voilà, très chers amis internautes, à Tsukoto Koti déjà à venir, TV et Radio T, à venir, oh, je pense pas que Moto les Kaka, à venir, oh, je pense pas que Moutouke les Kaka, à venir, oh, Yobino Bozomon, à venir déjà, Boti déjà, bah fleur, il y a vert boyé, Boti déjà, bah zété boyé, donc c'est que il y a pas moyen. Donc, solo la bandeko, bah fan dans le quartier, donc solo na bah papa, bah maman, bah loupé sabi sonanu, bah lo bananu, à cause nini, oh, sali pour venir comme à boyé, donc nous sommes vraiment, et zo senga, bon c'est manifesté beaucoup plus na ba commentaire na bino bo liker bo partager to sala musala car ndenge zalaka na ozo ngamino kala mingi. Merci beaucoup. Voilà, tout ça déjà à wanandeko o aza mwana avenir aza mwana quartier ya ko beta biso li solo peda pour aller avenir et ko matina niveau o. Bonjour papa. Bonjour ndeko. Papa comment nani? Kombo nanga Babi. Papa Babi a tout ça api. Ah toza na Venikir. Kiri na commune. Sayo Birmanie na commune na Bumbu. Papa to moni siko commune ya Bumbu mais salité makasi na venir bopoane. Donc mère awa et comment ceux qui mboula ka e beti na ba terrasse o ba sele biso après ya miki ba terrasse dans les leki na miki. Mapangu tout faut couper pas. Tika boy. Donc maïzo de bode tina niveau mapangu. Donc a kabase na kabase. Donc a kabase na kabase. Donc na ko la exemple moko. Moni ne to sabwe awa. Voilà. Maïzo suka tina niveau oyo. Ah papa tika boy. Maï tina niveau oyo. Donc au koko supporter te au koko pe ko lekate. Si na niveau oyo. Siko biloko ndako zo beba rabino te. Biloko zo beba na désordre donc koko supporter te. Et ça donc ba soki ma ekoti tina ndako ba kiti ba mbetu donc désordre. Siko ezo créer na cause nini? Terrasse ba ça qui bien te tondeni. Entre boye terrasse. Ya Birmanie. Boye na Birmanie terrasse, boye na Sayo. Terrasse ya munene. Oye kaboli entre Birmanie na Sayo. Terrasse munene. Koto maïzo de bode, koto maïzo de bode. Maïzo kende ezate. Voilà. Et ton akana veni. Dans ce cas fait côté la moto te mutukate. Et le côté. Oh. Ba moto suka kana niveau après sona ba sali sika. Ezo suka ka wana. Siko yo babilo ngwe po ite bino ba jeune bo kanga mi bo kete ba bugu mais bo expliquer kana bino. Oui. J'accepte ça mais so Nathalie Penana proprement Bougumesa Bumbu tisiko to ebiete. To tikala ko mona Bougumesa wana te. Bougumesa yebi. Bonjour papa, bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani papa? Comment nanga Bodar Mila. Quoi Bodar a toza. Toza na Bumbu. Précisément na baba la kiri. Papa to moni salité a na venir bino bino bon ça venir te tonde. Na biso to kangana ata ba 10 000 fois et loko zongo sa biso simezali kalamu. Oh là là. Kalamu soki atondi. Milangi nyonso oyo ekitaka na kalamu. Yango ezongelaka biso boye ti omoni balabala eza toujours sanitaire osakana te mpona nini. Ba poto nyonso ozomona awa ezouta toujours na kalamu. Alors tozosenga kirage po Bourgmestre sa koma awa na baba na biso na coin awa amona. Bourgmestre utolongwa. Mais eloko moko malonga salela biso eza te. Ki ba kirate eloko moko te ti lelo siko mai zelo o ezaki na se et Mathieu comme ba likolo lokolo comme likolo sikoyo mai azala moyen kutu sera tondi après ça va toujours retour. C'est comme si ma pango comme na C. Ma pango comme na C pour na nini poto ndele kiminge ça la zelo mais sikoyo comme poto pour na nini bazo nettoyer te. Voilà. Nettoyage ezate et loko moko te suivi ezate bourgmestre ça va na reka na bureau sera sali makamuna na bureau et sili ala akela ndako na ye. Donc oh ezana ba balabala na biso boye bourgmestre ça bien côté. Parce que tozo mona titre sala bourgmestre ça bien côté. Papa est-ce que la carte peut ba locataire ou ta ba commune sous ba rapé au côté sikato ba to kalara ba kimana ba. Bata kala bazo kima ba o ba yebi yango te bazo ya kokota bazo remplacer batu ya kala na période elanga na période elanga ndeto sera ba client mais na période mbule so beta bosse mutayi kotala kaka ndako akokota te akoboya ponzela kolongwa na coin ti okoma kuna na se place zo mona na se wana kabasele mama okoleka te ngai esala yanga mawa ba mama bazo ya pina donga ko telema azo mona ndenga ko kendela te mama ya suki mama suki le msautu zo mona classe mais moyen ko leka ke rotika na mwana ndako ezate aza obligé ko bomba manano esika moko boye mbula soke sili nda tepi akomi na ndako mais mbula soke beti bandako ebikaka eza mukie mais inondation soke salami bandako ebele sera toujours na kati ya ba mai ekotaka tina bandako tina ba chambre tina ba salon asona ya période mbula milelo mama bana awa donc kolela banda du 1er au 30 balela kaka
mbula bango basambelaka mbula ebeta te se mbula soki abeti kaka ba nayebi soki bamama bakolela surtout na se kuna koyoka tokufie boya bakokufa mpe bele bato bazokufa ko bato bazokufa neti sikoyo moto maladi na mbula oyo ebeti wana sikoyo maladi eza grave bokomema ye ndenge nini po bokoma nene hôpital bokomema ye ndenge nini ti bokotepatepa ti bolukaka moya kobima moto akufi omoni donc toza na pasi ya kosakana te basali bino nzela qui tourne na Birmanie mais comment ozolela susu baterrasi donc explique biso no bien basali bino prince a bien non prince basali malamu mais eloko ezobonga biso nde curage ya kalamu so bakire kaka kalamu ekomi na libulu pene ya bien marke bakiraki na gambela bakire ndenge wana mai ekomi likolo potopoto ekomi comme na C wana na basi tokobika mais nde toza botolelaka na biso du 1er au 30 et puis tolelaka de janvier à décembre bato bibembezo lala bato azobukana donc on dirait Congo te capitale te. Merci papa, tu es habitant à quartier, ancien quartier. Puis ça m'a message na suka sala pena bien makasi. En tout cas la kosenga mingi na bourgmestre na biso atambolaka. Atambolaka ayeba ndenge peuple na ye bazo vanda, ndenge bato na ye bazo vanda. Na ndenge bazo vivre. Bourgmestre fa yeba kabilo kona. Et puis bourgmestre ala muta kokotsa mikanda kuna na hôtel de ville pona baluka moya ko sala makasi. Ba yela biso na ni tracteur et ya ko kirele biso nani kalamu kireka soka kireka kalamu au monde babalabala biso zanango bien. D'accord, merci papa, mais ça a partagé. Il y a tozongi bongo na yo expliquer biso lobaki ma esuka na niveau nini. Donc aso mwana ina ne na mbula wana so tomboli eta ke a komeka ko kaitsa te mwana na niveau on a telemi à partir awa ma esuka awa. Limite à mai pe yango ezo mitumba déjà ezo laksa. Mais c'est à humidité côté déjà. Mai donc à partir awa mai ndenge so etondi awa ata mwana mkia ko kokatsa tata bana ba uti classe. Donc faut ba telema kuna na quoi avant ba yo katsa awa. Donc vous avez bien la période ya elanga kaka. Na mbula ko koleka te. Parce que na mbula so meki koleka ka awa na mai wana ucholi. Ucholi. C'est bon nager to kalamu. Donc tozo c'est là ceux qui mbule bete kati bozwinde ba cantine bobandi ko samusana bino oboyebi ya mbula bobandi ko pepa ta bozo pepa ek bimana balabala bozo pepa parce que bimana balabala balabala comme il koma pas balabala ngo pe bozo pepa ma yango po ekita ekene na kalamu problème donc soko zana éponge ozana ba kit ozana TV oya okuta ngo déjà c'est pour la qui soko zana ndako vraiment to ko avancer na biso ya to pona moni yo zalo kwa guide na biso to avancer to mona mapa mususu to yetela sko dimension ya ndenge et baby après to zo no calamité merci. Voilà ya malobeza pa na yo voilà salita boy vraiment salita boy to zo kokate parce que ozomona lelo tandenge to tambola beponge yango libanda beteli mbula mai ekoti tina ndako beponge ezopola biloko ezopola batv ezobeba donc tina nifa boye bon nazotuna na eloko moko boye badepute oyo bapréféraka so bakomi na taille ya vote bazoya bamango epa na biso na 10 000 francs na pièce à liputa po yo pese voix mais bana maloba moko balobaka na voix na yo moko wana ekosalanga nini mais sikoyo soki tosangisi na bato ebele ta mosusu baoyo toza na veni oyo topesi yo bavoix sikoyo na baniveau ya boye biso tozosuka wapi bango bazobénéficie na bana na bango na bamakambo nyonso oyo ya bango oui niveau ya boye atanga moko na ndimi to 2 personnes 3 personnes tala bana nde bazoleka saki ekalage oyo batonga awa bana bakoko oleka te badepute wana nyonso biso tofota basala ya biso eloko te yango ozomona voilà toko bakaka nyonso mpona kopepa topepaka ndeti baniveau boye avenir yango oyo ya propre avenir oyo tokoki kolekela yango oyo estce awa koleka ndenge avenir nde esali boye esali aprouvé combien des années nde esali salite boye je pense que ba 10 ans déjà 10 ans bovanda ka boye 10 ans ba député pe bayaka bazomona ba taper courage ba 10 ans ba 9 ans c'était papa biso ba jeune boye Lucrèce sur solution biso moto pesa biso ka ba biloko to sala salon mo salon na maloba ya bien bourgmestre abumbu to yebi ete venio aya ko tala venio to yebi ete titi kolaka na yebi ata kombo na ete
Voilà peut-être la vérité. Vraiment. Ata kombo na yete beaucoup mais c'est la binote. ata kombo mama na yebi yete. Ata mukolo moko. Beka salité boy. Non, c'est pas possible. Bango ka besoin na bango. Bakoya awa bakuti bato bavandi liboso lupango bakangi bakena bango. Bakokuta bato bavandi liboso lupango bakangi bakena bango. Mais aveni boy ni eloko. Otomona. Ni eloko moko ba. Si on va na kanda. On bisa maloba pasi. Sina niveau boy. Dega poto bo. Muta olega ndeni. Muta olega ndeni. Les appels va basunda pe banda bakena na bango. Oui, bazali. Basunda pe le pa on mo bloquer. Tikabo. Nga lupango na za. Ezalaka na mutu teka nga moko. Eza lupango en général. Ati aneyo. Atika ngai ti lelo. Oh, tikabo. Ayaka te. Ezali ba mapango eza. Kalamu soka bode. Donc ko supporter te tala na. Donc ya onde mutu esala moma esandi wana. Kalamu yango. OK. Soka débordé okoko supporter te donc soka débordé ezala mai mususu eke boye mai mususu ezonga boye ti nyonso okoko supporter te bali yango batongi ba cadre mapango na bango mais mai ezo débordé ti débordé ba mire wana ba mire nyonso wana e débordé donc yo moko benda image okomona tina sekuna nde bazelo eza boye mai moya leka soka tondi esati esenga do ba kire batimo na mai oyo pena tina kati mais to ba kire koma sunu ba koma komi musu te ba kira ebuka ba mire koma su bo kira ki biete buki bisu ba mire bilo pe population bo chanza na maloba eza kaka ke basala na première chose nan OK total na tola na révolution soki ko kendere ni nde basala nan so basali comme ça tokotala soki ba ko se marcher ndenge nini mais en attendant parce que terrasse ko beta pe je pense que ba 25 ans voilà ni eloko na ba salate ba kira ngote ba timola zelo na ngote na se ba tika mai polele na luté et comme aka ba soki tondi biso ba jeune kanga oyo mutu na zolo ba nazo tamola na chaque ndako tika boy oui kaka mutu na zolo ba nazo tamola tous les chaque ndako pour na kubongisa ka awa ba ya kopanza mai. OK oui donc message nous ko pesa en tant que jeune ya quartier on vivre dans la quartier ya capitale on vivre dans centre ville mais besoin ba condition monde dans la village et tant que jeune message na ko pesa pona ba konza mboka bazwa ka mokanu nde ya kubongisa awa bazwa nde mokanu ya kubongisa awa voilà parce que so ba bongisi awa eza na bana na biso pe bazo ya na sima ba ozala na privilège ya koleka ti bazo ke na ba classe. OK soki ba meki ko bongisa te donc bazo luka ke liwa na biso seke baza na posa na biso voilà donc les seules choses na koko loba yango wana voilà merci beaucoup mais ça a bien réussi. Et bonjour comment nani comment na DG papa toza na commune na Bumbu quartier Lukeni avenue Kiri numéro 157 mais tout le monde avait na bino saleté makasi ba poto c'est comme si mi tout que les karaté ba moto les raté po ni bon mi on le bizate eza kembo na biso ba député biso ba lingi biso te yo moko koti o moyi ba bande eza ta yo mo li papa nde baby voilà avant comme aboyi kuna o moyi na ndenge eza na ndeni poto a dégâts ah soki mbule beti na biso mais susu o le ga tia mai tina luketu ya tikabo biso foto ke sa foto ke na bassin ou kana bisa yo so mbule le kani mai kota ba palais ba su ba taba na likwa ba ton oh là là soma na bisa so ko to le ga te mai muya ya vana na kibunda wana tikabo kibunda muya kibunda wana mwana bumbu mandande mwana mwana bumbu sheba mwanza na kibunda aya kosi biso na mabanga bakayasa boyeka na sala mabanga bakayasa na tikabo koto abongisi te ba to ya to voter bango o ba kosi yango to o biso mo de ba jeune to sa yango biso moko ba beto biso mo to chango OK ozomona nous sommes ba mona te après élection yé to voter bango susu to voter lisusu mais ça na ba pe abri ba 10 000 ba na voter lisusu ngape na kota na monde na ko postuler vraiment to ko kuta na bango yo so makamu message ni européen sarasi en tant que yo za mona quartier avenue de ça a été quartier ça a été makasi boui message ni européen ça ba konzo ba zo attendre la émission message nga na opesa ba ya mingi te basa o bango balingi longo bango prefara bana bango bagenda ba mikili so vana na Congo gungia so biso bela malaria a un problème te
basa o bango balingo sala ba mbongo batonga bandako bafanda ba place bien baila biloko bien biso préfet to ba biso la bungu toki mate to saka ka mais yeba ke beaucoup nzesi la voilà manda pesi la voilà biso pe tozo ya biso pe to ba jeune tozo ya toko yeba na bankuna na parlement toko yeba. Voilà, en tout cas, le message a bien reçu et partagé. Voilà, très cher ami internaute, beaucoup de découvrent autour de ça jeune, mais jeune à l'Eli Abi. Ah bah voter qui mais ou autre compte pendant la 4 mambo on a été promis de ça là beaucoup plus boulot de ça découverte pour tout la ça bateau ni les bombama tout faire découvrir bateau commune à boumou ndenge comment boumou za sundi ba no kanisa wana te boumou za ba venir ngaya bino a venir depuis to les bandettes aux kende donc y a pas moyen desi nga vena teli papa makolo déjà comme ko beba faut to kota ngofo mais la bossa na fara mema vena bot pour ça na taki bot ngana kota pena kata poto pour la kisabatu dimanche aleli bandeko bazofanda bazolela babiso mbule beti awa bazindaka balasi bino mesure ndenge mai koti la bono bandako donc awa soko tika ki banda obimaki mbule beti fo sala mbango zonga ta na sambula wana po soko tiki ba petit badaye bandeko bazolela biloko so beba bango ba télévision so beba ba radio so beba ba congélateur so beba mais moi ko chanter pe ndako za TV ke ba sa ba bongo so ba garantie te po ba zo na bandako wana et ça ngana pasi pe mawa comme on a capitale et comme inondé boy comme on a capitale ou eza centre ville eza commune ya Bumbu eza na kati ya centre ville mais tala bino mo bozo mona bino mo bozo mona TV za radio te biso podcast e kitaki lelo awa na kati ya commune ya Bumbu pona ko lakisake eza ba veni mususu awa moyen ya koleka ezalaka te moyen ko tshelo ko ezalaka te oh écoute eza mbula eza te mbule betite boso mbule betaki c'est bon mona elle mara de la presse denga najaka ina nager na joie na nager o sa pena kitoko te bino moso bon na couleur ya potopoto o la sike couleur we beti déjà ba nebele abimisi déjà pelouse à vert likolo ça fait vraiment très mal comme on a capitale comme matina lolenge oyo nebiki ba député ba ndeko ba votaki bino ba konzi to votaki bino bo mekano ko bongisa ba ndeko oyo nanu ba venir. Merci pour la presse ya Birmanie bo Sahel ki bango. Merci pour la Sayonde bozo construit déjà prince mais na bakati ya venir pe bo luka bo sala ba kanivo malamu o ko sala ke atambule beti bazala rabe maile kaka dans les boboye et yo sa ki to côté. To ba pango zo ba mire zo bukana. To ba pango bazo kufa ba locataire bazo sunda ba garantie za ba faux signe na centre ville ba bilora be ko sala maraté. Commune à Bumbu eza commune moza musika teza pembeni aso boza transport comme Gombe na minute so boza transport comme limité na minute de place nyo so kende parce que ça centre ville bien bozo na TV za radio te bandeko musu basunda bandako bakima bandeko mususu bazala bakima bandako atiki emso fa bafana papa mama bana mwana parvenir ko bane ko tele matana nzela asa ataki ndumba pona ndako so balala so mbule so beta ko banga ko kufa donc Montréal tozo koba wana to koma wana vraiment après to kozongela bokala mingi te bino mona bili TV za radio te ya biso podcast toujours na kati ya commune ya Bumbu pour ko découvrir bisika oyo ba dégâts ezo sala. Merci beaucoup. Donc abadinda pamba pamba ndiko ba olela bandinda pamba place oyo terrasse yango eza terrasse ya fondé déjà mais basilisa te ba chinois li ba bomambuka ba chinois li ba créer les biso ba inondation esa na ville ya Kinshasa ndeno ki population lobi mais tu habite sur ya solo avenir comme na niveau monter ko tarate mutu ko tarate pote boti pelouse ya vert Montréal zwelanga humidité salami abanda ku ya pas moyen asoko fandi na on a période de langa dans les bons sala vidéo mais sur le cas période ambula o mwana mama wale la rason mbula yindi zambe mbula bekete mais bat musu ba muna mbula bénédiction mais awa nakata capitale na centre ville commune à Bumbu botala déjà ka veno déjà presque ba venir belé toujours attendre au kota boyo ka bandeko le ba olo ba parce que bango di bazala victime ba mona ka revenu mais sala maka sombule beta mona temula mona temula le kola batol bamati mwana mema susu ba tola ba be buru kabasele donc a aussi bon nager la période ambula ko kota venir te ngamo na victime venir na kota ko kala na ba société en 2021 na uta ba yenga pambule beta ngape lo yenga na kota ba ebanga ya na naja
Vous secrétaire. Dans nos gens, on est venu. Assemble bête to te babouete. Terrible saranate. TV radio te. To luka mukolomu le bête ngana bimana samvula. Ata na téléphone aux éléments. To like ça na podcast. Ba bo na biso na CPS bino like ça bino ke TV radio te to kosate ba mutolo ba bande ko na biso ba fanda awo ba souffrir makasi. Donc aso za mutuka. Yebali bafuta mbongo na komi po karelala. Soza mbongo te talio. Po akare ko tate. Soza mutuka no somba. Bezo communal les ana au pesi mon ezalaka to ba souci to lalisi. Po so bile ko ta parler ko tate. Akare ko tarate moto ko tarate. Bande ko ba fo filer ko boire de ko pona ko mati sayo. Na fo filer na ko mano ti sayo comme ça. Na ozu ngam no kala mingi. Te mo réel meka no ozwanga. Meka no ozwanga na ko ti sayo. Meka no ozwanga. Na ko kana lolo na ga loko ni bande ko ba okini. La bimati sayo comme ça. Na ozu ngam no kala mingi te. Boza toujours branché. Connecté quand la chaîne bino yabiso podcast comme wana tout comme moi quelqu'un batbalo ba par rapport ya quartier ndenge eza inondé par rapport ya bambula te ba cause nini oyo créer inondation oyo cause nini créer ba dégâts oyo sala mara awa chaque jour que ça dimanche te bon mais ça na ko fana même kolo e ko buka lopango mo da ene bo ko pa ke te aizaki mabe na zo no calamité merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngai ama bimisi ko la direction sayo toujours na commune Bumbu kuna ba sala prince mais non ba komba côté ezano inondé awa moto pe le karaté mutu ke le karaté to so après bande baza quelque part to moni pe câble quoi je sais pas câble quoi ndenge nini est-ce que courir ezate o so mbule beti ba bango kufa to bazala bomoy ba mama baza awa to meka ko swana ba mama batalisa biso pour nini inondation ça ma toujours na kata commune na Bumbu inondation makasi boy pour ani quartier kombi boy salité boy inondé boy pourquoi maman bonjour maman kombo nani Manjus atoza like atoza venir qui ma direction sayo to moni bino ana sayo santé makasi to moni pe câble ko ezali kamuni na ngwa mama mbula so mbula ka ke beti a moyete bandaku tala bandaku yango ni nyoso elongwe tala ah bon ba nyoso elongwe tala ngana zo teka ba danger liboso ba kuga do ba mai moyete bazo kufa bibembe kutu mususu ba kutu ko logota eza na morke yebe likolo na mukoso na mai mbula we kutukoleka kana tikabo mususu pe kana sima prison papa na kweli na kati ya mai oh la la siko biloko yo sama na cause nini bozana ba terrasse malongo te to ndeni malongi fete donc moyete a pena moyete pena bosunga biso moyete papa nde to zabwe moyete salité pena moyete mais ba fulu ozabile mo créer biso moko te mo teka ba bino boteka ka bokanisa ba kifuna na buka biso moko te biloko nde ya ko mona biso yeka ba mbula nde ya katala yomo ndenge ya ko soki ya voilà siko courant ko na mbula o ka ebetaki presse ba suki biso presse pete voilà suki na presse suki na feni nini na veni okay la veni ngilingi biso kutokufa babongise biso presse batie banza tokozala mo projet presse ezali ngotaba kubongisa presse te batile biso papa bonjour papa ya koloba papa ya koloba okima te papa papa zala kanda makasi donc moyete papa bon bongisi biso bosuka kuna te biso koto mo kontaka biso te toza wapi ba kontele bino te toza wapi biso komina Bumbu toza wapi voilà papa toza na Bumbu te toza wapi bo konte biso te kuso to okufa moyete koto moyete tala ba sinel déjà ba pona sinel ayete torazali no bakati pour mpanjo ezate si ba danger ya boy ba yaka te ba na ba kure kwa biso mama bane ko zo de ba shuke bele lobi ko ina mbula lobi pe na mbula lobi papa
donc moyen te bo salele biso grâce pero moyen te bo songa biso pero plutôt moyen tala bana tala basinga kura tala suku so esinga na zote so boyo ngine kwelinga awa mama kuza maele tala banda ko epikomi donc solution ezate oyo salele biso kanzela voilà nzela karabati ya prince biso to za la bien merci beaucoup maman. Bien réussi. Voilà, très cher ami, moi je dis maman nenga uchonoba, maman lobi awa prince ba tonga mais souki juste na venir ngiringi côté on a nous l'état atali ba côté mais ba ngate projet ça déjà na mai projet ça déjà prince fait ça là artiste c'est les mbao lui on moni kabini poto asinga kure koyo mais heureusement déjà ba kati kure kure zalité toujours comme toujours comme ça balade par rapport à découverte yo ça léona kati commune na bumbu mais commune na bumbu commune na sol bien on mona bumbu eza susu commune moko boy na lo ba mingi te bana bumbu eza partout dans le monde bon na commune na bino ngeke koma bon na commune na bino ngeke koma bumbu eza sur be ina kalate donc toujours comme tout comme ça balade tout son ba ndeko ba pesa na kaka indu sa kaka ndenge zalaka après na ozunga bino kala mingi te merci beaucoup. Papa, bonjour. Bonjour. Comment on papa? Comment on a Papa Pierre. Papa Pierre, tout ça. Tous allés à Nasayo sur Kir. Qui bunda kuna partout. D'ailleurs, que banama futa. Qui kuna. Banambole beta. Qui le loy. Tu prépares kaka mai. Ah, papa Tikabo. Batu vazo kufa. Mukolo mboka ya bombo ezali Bourgmestre. Si. Bourgmestre tout le monde a été. Oh, mais on a combien banda tozo kufa awa. Tala salité. Moi été y a pas mal. Ata kutu mukolo moko ezali ka tia lokolo tirana na kutala peuple na ngai ezate. Mais bon faut tala ler ngai na zobi. Bon faut ta tala ler ngai na zobima. Ah, pona ko papa mai. Papa. Tala ni papa. Il faut que tu la gomme. Moi, là, tu as soulié exacté. Banda to banda. Tisiko. Banda moule bêta. Combien de jours? Une semaine. Tu prépares kaka mai. Ponani. Parce que le problème na quartier na biso oya sayo. Ce que va retirer la biso principalité, ba ya retirer la biso ba caniveau. Ba caniveau voilà. En plus, bato bazo sala 24. Tu éviter ndenge nini bazali mbongo na bango balia mai nyonso ya 24 ezaka kaka kote na biso nyonso na bandako papa tokobongo na bana ndenge nini ndako nyonso ekota bamie balocataire babutike oyo nyonso ozomona biso tokoma baretraité alors bandako oyo yango nde moto ezosunga biso lelo ozwi garanti ya motu mbule akoteka ndenge nini mbongo eza ya ye akutima te ilifo ya kuzwa alors tosengi nde aki le droit l'état aya asunga biso asalela biso bakaniveau pourvu ke ebenda mai puisque tozala kir na boum toza na kir na boum kobanda mafuta direction kaka nyonso ya sayo toza na kimia te kimia eza te ti sikoyo ntalanga ndenge nazobima 13h moyen nakende cop eza te moyen mpe nakende mosala eza te mosala kaka kopepa mai ata moto aza malade nalobi ata moto aza malade awa toza na problème na biso Bourgmestre aya kotala makambo oyo amema rapport na ye epa gouverneur amema rapport na ye na gouvernement central biso tozobeba balocataire bazali su te babimi na bango bon biso mbongo tokozongisela bango voilà alors jusque là sayo nde bumu mobimba sayo nde danger tozali bato ya kokufa nde tozoloba boye tokufa na biso kala nzambe tokufa kala alors leta azotinda bato bazoya bazwaka batike
biloko bazotia lokola boye papa azwa biloko boye eloko oyo bazotia boye boye leta azoya osalaki eloko oyo wapi mbongo okende kofuta ndenge nini or ke tozotia boye mpona koprotege bato pango alors vraiment moye kaka te l'État a son ambition, a-t-il ambition à caniveau. Voilà. Merci. Merci beaucoup, papa. En tout cas, beaucoup de papa pena uti kolobawa. Et ça pena pas si mingi koyoka commune eza vraiment na kati ya centre ville. Balela likambu ya nzela ezate balela ba caniveau ezate balela banda ko zozinda bango bazo kufa bazo perdre biloko na bango ya motuya et puis ba barrière ba locataire ba osungula ba mbonga ba garantie kimina donc et ça pena ki torote awa tozaki bango na kata commune ya Bumbu précisément na avenue qui na direction Sayo Birmanie 24 a monter le raté awa mutu le karaté bokini ba ndeko balobi vraiment to yaki ko faire découvrir batu ba biloko be sangi ba dégâts après c'est ça on doit compter toujours dans la chaîne d'Abisso Yabisso ils ba TV za radio te j'espère que bili les autres là qui ça et ça il n'a pas parce que papa ba maman bilenge kolela pona nzela kolela pona ba venir baby kolela pona banda ko ba mirezo bukana banda ko ma ba humidité donc il y a pas moyen donc ça il n'a pas parce makasi ba ndeko bola na pene mission ba konti ba la vraiment bon meka ko sunga ba ndeko baza na avenir kiri na direction ya Sayo ti petit Sayo baza pene na passe makasi awa mutu ko tarate moto ko tarate donc ça pene qui tourne baza pene bazana kati ya capitale bazana kati ya centre ville bazana province te bana village te depuis que bandeko ba kondi o bana émission o ba luka solution pour retrouver les bandeko baza na kati ya pasi biso ba TV za radio te bo sa ba commentaire de partager bo aimer bandeko na biso bana bumbu biso boza partout dans le monde bana mboka bo se manifester parce que commune na bino yango bo kena ba poto bo tika commune mais commune asu ndenge za agite commune baby ça va venir mususu awa moi okota ngo za la rater donc bon mon émission bo se manifester ba commentaire bo partager vraiment to partager mission moi mbangu ba kondi ba yo kango basunga bande radio que projet après ces amis presse déjà au salama mais bandeko ba ça la presse la suka juste la venir ngiringi koto nyonso na ba comité depuis que Fati Béton président na biso a bétonné ba direction tout koto pe et aux béton to banga te mité beza toujours okita je remercie vraiment bandeko penza ba s'abonner na kata chaîne merci pour la confiance pe fidélité bo pesanga na les animations ba télévision ba téléphone na bino ba toujours na mille premièrement on remercie ba boss na biso boss Reni Malundama boss Yannick sans oublier boss checking na Londres pour comment remercier ba s'abonner na chaîne ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple nous rappelons bana bitiki de la orphelinat tu na ndenge zalaka ndeko nga tu mona etiki obanga te bo contacter biso na numéro za la bande de cash on va vraiment nzamba opambola bino wana opesa ba famille Mialou, Keren Mialou, l'Allemand, Tichimion à Paris, c'est vraiment un petit chéri, sans oublier notre cadet Andy Mialou, pourquoi pas n'appeler ça en beauté. Nabatuba soutenir le cola, mon vieux Adonis 1000 visas, Nakimuta Bar 1000 visas, vieux Adonis, Azapet distributeur, il y a Maï. Ouais. Mon vieux Adonis, nous t'avons Kimbuta 1000 visas en beauté, on a mon assoussou. Bateau va soutenir le roi Elodie na maintenance na Bundes, sans oublier mon vieux de best papa na bestelage là pourquoi pas na pesa mbote na yanga Gloria Gonda la fille en couleur Glo Gonda la pesa mbote ba ki nyeso vraiment na elle mara de la peau de tel bébé na ko bora bino nyonso te na bora bino ti bolete belé mon vieux mon jogo junior ba ometo ba bisiko ozali ba mbote belé biso mbote ba tout bato na pena ba émission na no ba toujours na milieu tozana na sima caméra tozali bongo na caméraman na biso Jordan wana monsu ya réel ya do ba sabi bisiko ozali ba mbote belé biso ba kaka to s'abonner to liker to partager ba émission bien zali to resala pour nos CP Sabino ba ebo s'abonner na chaîne ya biso podcast ni lo baka sono na kufite soki penza mbazonite ngana bino to rekutana à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye. Inakanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa
ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika